que ça lui le comme un jeune pour la personne va sentir va pas comme jeune na minute OK to éviter le connu ne sali que le comme un jeune moi na so ka sensi bon bona to éviter biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso Mexico s'abonner alors massivement ici ka ba promis abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Tous mes fidèles, il y a Anti-Stress aux télévisions, chaîne actualité. La grande dame, maman Koutou Andine laissé. Autrement dit, la dernière du média, il y a Panjaran Teke, na moula itope na mozindo, il y a Manuela Kamimi na lokote lingala. Bosa bonara ama pona ozangate ba actualité. Na rotambola moko si amoninga sika toyo suna bele ya tiango ko ela bino sango ya mawa. Maman moko abungisi bana 8 na kati ya libota moko na limu moko. Et puis ça qui passe, maman wakende ko luka lokola ba maman surtout olimbo kana biso Congo, moto to atambola kaka na calcul taux du jour akeya luki bana balei sikabima ki akuti bana na ete bokoye ba suite eloko ni saki bana na eba bunga na kati ya Anti-Stress télévision bo s'abonner toujours à pour nous en ba actualité Montréal me kono ko la sabaiki bilili abo ba sosola maima ko lekama awa merci abina landi kaka loso nena tieli bana kaka loso nena lamba ki na servi bana nde publier kaka loso ngamo na meki bodeli tunawaki loso ngo kitoko te mais bana bazaki déjà balé déjà basilisi to moni bana ko baluka babani ko sanza na to kota libanda bana kana kati nda ko moete to bani ko tombola bana ndiye ba soso to ke bana l'hôpital boy ba misusu na église ba misusu na hôpital e amukia kanga même boso ya deza ye mutali boso akufaki ya mibale o ya mwasi wana kanga maki ane ye amisumbeli na bilamba ye pe mutami bala akufaki ya misa tukutazana mpaba ute pe mboka ba yeki kaka lendi ye me biso to tombola kina mabela ndeko balkola nyoka to tombole to tena parfum minute abandi ko sanda na zolo tina munoko to kene na hôpital bwe na kwabwe mwana minute akufi 3 personnes to yeta pa ye tombola mususu to tabe 4e personne ba mama leko alamba kina mona tukana bango bazali kutuma makasi ba somi to pesa mama ba somi crédit ba benga mama bimaki ba bengi mama boye papa pasalete aketi na kimpira côté na tangi za ke ko benga bande ko bazala wana tanga bengi bande ko bazala wana ba yemba to tomboli bana opita ba kela bango église ba misu no opita ba bité kana biso te bo seulement kina mama sœur donc là bazala quoi 8 personnes donc ba kene na église kuna boye mama le ko za makasi pe minute alembi abandi pe ko sanza aussi te bana balie mini bana balandi kara lo swa pamba na papa to kone teli kamango e uti wapi debite so e uti wapi ba kela maseur kuna 3 personnes bakufi lisusu bakufa mibale 3 personnes bakufa maseur 3 personnes nde basala bango transfert nde baza na campus bakufi awa na quartier na maboko na bino lo roi 3 wa suka wa landi wa suka na wa mususu mobali bazali lo roi 8 5 batikali misato 5 ne bakufi 5 bakufi misato ne bazana campus bonjour information na bango na tongo oyo baza en vie bato bakende kuna lobi baza en vie balie pe balobi oyo mama lekinda lambaki azana nubongo peza bembi balende balobi peza basengi pe bloko olia bali bandeko baolo na biso bazolo makambo ebele bandeko balobi ezali masengaki epa nani nde huile babi huile mtemoni bango basenga huile te mama ya moko aza bima atiaki moto atema ya loso na moto atema ya loso atikeli bana mama ya moko asengaka munga pe baza balka bango na bango na kati ya lupango baza famille balokataire baza te bango na bango ok eza ba voisin balokataire te famille mobimba balokataire baza te ba voisin te asengi mungu aipande kuna ya mosanga kwa mimi ndeko le bazwi mungu apesi atie na loso atie bana maya loso asindelaki na sima na ende événement etikali kosala mamungu
Babi maman leki atikaki mokolo mutu asengaki où il n'est pas voisine. Maman leki asengeli ote ye moko yaya kolo ndako. Maman nazoka mungu kaka papa aje mafuta mbila te où le te. Basomaki kosoma na loso. Basombi fili na loso. Lo basengezaka mungu. Mais ebongo nini nde esali ke loso koma jaune? Eloko sali loso koma jaune po bana peso basali bakala bakomi jaune na minute. OK. To ebite loko nini sali ke loso koma jaune. Mona soka sansi elo. Bon bwana to ebite. O ba kokuta mama fongoli sungu kaka mama basinga mungu ane ba kokuta fongoli. Mais to ebite. Atakela kama beto ni. Quelque chose ozaki na kati wana. Ezala quelque chose obachaki na kati wana. O eloko basengeza kaka mungu. Na simana babisaka mama moko oya yaki ke azo chauffer nini. A chauffer tiesili ala mota lekaki. Kaka mtapesi bango mungu. Kai yemta a chauffer tiesili. So mtolandeni malamu. Ya muto asinga mungu. Muto asinga mungu. Kai ndako chauffer merci. Ye ndeko azali ndeko azali apesa mungu aka ndeko papa oyo kolo lupango bana bakufi baza bana ya mwana kasi na ye bapesa bango nde porte wana bafunda oyo wana bapesa ya mungu aza mwana papa ya kolo lupango ya liboso ko mwasi na ye mwasi na ye nde apesa ya mungu balobanaka ayi balobanaka mais bino nde bwaka na quartier bino nde boza pembeni na bango bino nde bovandaka na bango parce que moni bandeko bana information sur te to on a besoin toyeba makambo elekaki ndeni bino bovandaka na bango bomona ata te problème koswana mwana ezaka te totikala omona te batikala oswana te ke totelema toyoka baswana ata mokuma te batikala oswana te bazala kubie ye banda kovanda bano bakufi na mama banda kovandaka na porte wana bo etali porte ya rouge wana datufelanga porte wana ezomonana wana porte ya rouge wana yango nde ezomonana mama atezaka wapi ata bifamiliki bamiliki bashasi babido bamilko atambusaka bongo abimaki mama na bango ye moko mutu azwaki mungwa nde atie na loso wili basombaki wapi wili basombe na boutique eza liboso wana wili batikala kosomba na boutique na loso na boutique oyo eza liso wana voilà bandeko balandi toza awa na avenir Mbona 177 esika wapi besatike presse yaki awa mpona kolandela exactement qu'est-ce qui s'est passé nasi bozwi baprécision ya makambo oyo nyonso parce que bobengi biso na telefone tolali te tozali na besoin ya précision ya makambo oyo nyonso mama eza loso batekeleka mabe na kati ya loso wana eza loso ya mabe yo ozalaka awa na quartier nazaka mwana quartier mais eza loso eza pamba te ebongo soki mai nde ezalaki mabe papa mai te ebongo soki mungwa asimaka mokonyesaki na koteka tikaka biloko baleki nazolamba eloko mabe batielaki na loso eza mai te voilà. Depuis Kinshasa, vous nous regardez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, très chers amis, c'est avec beaucoup de chagrin, c'est avec beaucoup de regrets que nous sommes ici à Kimbantseke, précisément sur l'avenue Mbona 177, où l'événement s'est déroulé. Bana 5 Mokako Bakufi. Nasi Marolia et Loko. Éviter, nini ekoko watu mama wabiye. Nini vous calculer. Et quoi ça fait poison? Peut-être. À part poison, le livre met côté pour ma batte. À part poison. Papa, écoute que ça la javel, poison. Toujours le nini. Na kati ya bano bakufi 5 mois baza te biso nyonso bana yo mibale bakufi na kati bana mibale ya sene na basi mpe ya mwasi mibale ve na biso mpe mobala auti na village aye atini mwana na ye kende mpa bapapa ofanda na libongo koto malili
nakoya mwana papa nakoya mwana mama kokufa bana basumba mitsopo na moke ndenge mibanda bakufaki basumbaka mitsopo po ezonga nde ezokata mitsopo bana basumba batika pour kosumba te après papa aloba oyo bango bien kapo famille eza te bakoya bomona bango bomona famille na ngai bomona bango moko ana 4 moko ana 2 ans donc bakufaki liboso nde mwana mwana ngai Rivaldo JS te Rivaldo akufi na mwasi na mobali te mibali Rivaldo JS mibali akufaki ya liboso mwana na yo après mosusu akufi après mwana akufi o akufi ana moko na nga o ana sumoko na nga après nga mwana nga moko mais ntango événement ezosalama yo papa abana ozalaki wana nakenda mosala nakenda oluka papa so oluki te awa ka mboka ekomi kuluna moyibi voleur funa luka nayeba ndeni ya olesa bango nayebi te kaote bo bandima mpe bato te o ayebi nini nga asala ya mabe awa aloba nouvelle oyo ya bana bakufi ezwi oza wapi na mosala nde babengi babengi ngai bakufi te bakangami oui wana c'était à quelle heure ezalaki 13h nde bana bakangamaki nde bana bakangamaki baexplike nini oza na obligation ya koyeba qu'est-ce qui s'est passé exactement oza na obligation ya koyeba nini elekanaki oyo nayebi ndenge baexplike parce que bazalaki na obligation ya koexplike oyo makambo elekaki mais c'est journaliste ok mais sikana tata tokende famille ezana moto azalaki na makambo wana aloba nakoloba boye te ser aza wana aloba ser naza oyo ya mokolo ok ye ndakoloba d'accord ye bakufeli bana awa na lupangu na bango afanda nafutelaka kuna ya shamataba naya kotika bana nange paser otika bango na ntongo Congo Futur bosunga natika bango na ntongo yo salaka na Congo Futur oui. On se retrouve tout juste après avec cette vidéo. Après cette vidéo, ce qui est choquant et triste et en même temps, la réalité na Kinshasa. Et ça fait très mal. On ne peut pas continuer à vivre avec cette chagrin. On se retrouve tout juste après. Tout Megaro Solo là, na bato ba opesa biso ba précision marambo eleki. Parce que ba information toujours eza et belé en même temps. Le bas continue à bito kita awa toujours information ya sûr autonomie la banque. On se retrouve tout juste après. nakoki oyepa na yo naliyi mpe poison epa na yo mais yo moto tieni nga poison mpo nini parce que sani oyo opesi nga na se servir mosu eza sani oyo ezali mabe jeko aza nyama moko aza très toxique ozala témoignage na bango yokelonga sikoyo jeko kotiana ya jeko te po bajeko
C'est exemple T. Je crois ça exemple T. Je crois c'est l'Europe. Marambo ça me cause à j'ai côté. Mais je crois ça n'y a pas il faut pas bosser la révation. Soko monier au big ça y est que ngane nanda. Soko monier ko big c'était musliki tana mucho mona wana. Aza poison moko très toxique. Et puis lutu, sani, nzungu, so lingo salela, resanga ngwa. Et masuba na bana ba osumba pe ba